Merci beaucoup, très chers amis. Comme j'ai l'habitude de vous appeler de la presse de la liberté, nabengi bino lelo poto to solo lao babengi clôture, c'est-à-dire bato ebeye baokamwa gardien du temple abengi bato po basola mambo ya clôture, mambo ya musique. Ok, même politique to salaka eza o babengi politique eza la gestion de la cité. Dans la cité, il y a ce qu'on appelle la clôture. Clôture eza o babengi richesse neti coltan, neti uranium. Donc so bo développer ngo bien net na ba Afrique, ba kota ba Sénégal, so bo développer clôture na no bien beaucoup qui peut se retrouver. So bo développer clôture na no bien net na ba Côte d'Ivoire, beaucoup qui peut se retrouver. So bo développer clôture na no bien net na niveau ya Nigeria, cinéma, beaucoup qui peut se retrouver. Mais les autres est beaucoup plus kolobela. Concert il y a Monsieur Fally Ipupa au ngana linga robenge mingi Anelka. Concert néo est prévu le 28 si je m'abuse pas. Azolinga abeta na niveau ya Europe. Concert en haut ils en ba voix ya quelques individus. Bazo s'élever pour balobake Fally azana droit ya kobetate. Tant que gardien du temple lelo na surtout koyeb sabatu. Dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour combattre, il y a un temps pour construire. Il y a un temps aussi pour se divertir. Donc il y a aussi un temps pour pleurer. Concert il a fallu eza incompatible na o babengi ba problème ya bénité to ba problème ya est. Ce qui na lobby eza incompatible na lingi tout simplement ko ba que concert il a fallu et lobby te que fallu azane sengo ya malheur a bato abeni. Peut-être à travers concert wana mute manzambe pe ko tout a fallu Azipio babengi 10%, 15%, il y a ba recette, il y a concert wana pour na ko assister quelques bateaux bazana baka na niveau ya bengi. Mute manzambe po asala pe fondation mo boto monaki. Concert wana ezio babengi récupération il y a ba fanatique politique. Bato babo sani ke le monsieur Martin Fayulu azalaki o babengi azalaka pire vie ya Fally abwaga ekutu ayebana po na libanga ya Fally Martin Fayulu Faden House Fally nda salaki batu bayeba Fayulu lelo babosani suite na o babengi ba ranking suite na o babengi mitema mabe. Il y a un certain chroniqueur a commis politicien. Lelo vraiment ils ont occasion à bien te rappeler pe na chroniqueur wana nazoboa autant à combo na epo ako ya kozwa succès. Chroniqueur wana c'est monsieur Jacques Ndala abandara bémission comme analyste culturel na son doré ya Laura Tendance na Mirador. Azalaka na chaîne Money Banzondo TV, ba canal Fiti, a komi koya na son doré comme analyste. Et après, ayeko botola émission ya moi si abatu Laura Tendance. Bayeko kende na aventure o babengi soki ndula war lelo et comment babengi ke sans suite projet moko boye basalaki yango kaka na tina ke balakisa bato bakoki. Le monsieur en question azaba Jean ya bato baloba mbisi alandaka place ma etolaka
lelo akomi politicien apesa vraiment bato mpe mot d'ordre bayoka ye eza mawa mingi apesa mot d'ordre bayoka ye lelo eza le 25 jour oyo Rossi akufaka tozalaka na manifestation ya Rossi na olongola mpe na otema quelques minutes mpo na Rossi. C'est le jour que Rossi akufaka le messieurs wana le chroniqueur azalaka na manifestation oyo ya Rossi tokoma kaka vers oyo babengi triomphal na kati ya marche lere ebanda abanda kosala makelele trop mais lere basoda baye babeti kaka gaz mais sakoma oyo babengi gibier mboloko mbango abanda nzela sayo il n'est même pas combattant mais lelo akomozwa courage ya oya kopesa bato oyo babengi mot d'ordre ke fali abeta te. Hier il était chroniqueur de musique, c'est-à-dire il soutenait l'art. Toboyaka ba musicien babeta parce que elingaki etia distraction na mitu ya ba congolais po toalaki na oyo babengi komba moko ya kose débarrasser na Kabila. Maintenant Kabila est parti, je ne vois pas pourquoi Togo continue à maintenir mesure wana vis-à-vis ya ba musicien na biso. Mesure tozwaka vis-à-vis ya ba musicien na biso et ça la pe o babengi choc na critique na biso lelo ba couper décaler bima ba ivoirien bazwa le dessus sur biso. C'est-à-dire le moment est venu où nous devons maintenant relancer au babengi musique na biso ya ndombolo ya rumba. Donc fali akobeta mutu abangisa mutu te ba vrai combattant bozala wana po bo sécuriser abeta. C'est aussi une occasion pour vous ya ko feto babengi nouveau pouvoir oyo tozui avec Fati Beton. Et ça pour occasion na bo fetango te na cadre ndoule. Et ça la mape moi kala ba mona pe ba teni ba réunion ya 2020. Et ça occasion. Mais concert ya fali oyo récite nango ezali récite ezali il faut fali a dédié yango na ba musicien nyonso récite concert a fali oyo eza ya Koffi Olomide ya Weranson ya Julien Piana ya Fabrigaz ya ba musicien tout na kobosana donc eza ba maman récite ya concert oyo ya fali ya lelo et sengi eza dédié na musicien tout mutema mabe ezala te de côté fali pe qui lui est pas au babengi triomphalisme na uti koloba motema nzambe tout a fali pour concert et ko récite déjà 15% et kende na o babengi humanitaire pour na bato abeni. C'est étonnant na mutu mo asila kala na sundama et suede un certain monsieur Boketu le kola sila akoma mutema mabe azoloba pe ke fali na kama alem Boketu apesa ba mot d'ordre batu musu bayoka ke yo yeboza combattant oyebi koza diaspora oyebi ke olataka ba réunion ya solo ya 2023 oyebi ke oza combattant oza no combattant bate zala na concert mutu abangisa muninga te. Et à part ça le moment est venu pena interpeller ministre de la culture. Ça doit finir na pouvoir na biso que ba musicien ba sala o ba bengi action en solo. To mona na ba Sénégal soki Youssou akoko beta okomona ba komi ministère de la culture ya bango to ya coopération internationale. Et ko senga vraiment que prochainement soki musicien parce que mamba boye et pour ezalate et ko senga prochainement soki musicien linga ke kobeta ministre de la culture akomeli ministre de la culture ya mboka oyo misao ke beta neti ya Belgique, France, Angleterre sera komeli et ko koma o ba bengi affaire état. Et tant que gardien du temple, le fait que Fali abandi c'est une bonne chose. Le gouvernement Fati doit aussi s'impliquer dans makambo à organiser une semaine de la culture ou de la musique congolaise. Oh ba Fabrigaz ba tutu
bakobeta mais pendant une semaine et salama série tablé à Betara na Zénith Olympia ça a pris et ça une semaine yaé pour redémarrer. Le gouvernement doit investir ce qui peut faire que concert na ouverture pe na fermeture et goza kitoko donc tout ça le point de vue point de presse pour demander aux gens d'être nombreux, pour demander aux gens tolanda ba fanatique tolanda ba rêveur politique fayu la kenda osenga libange et pas fali lelo fayu la komotinda batu baloba na batu ke fali abetate était ya epé fali quand même dans le point mais ça fali ça là fayu le marketing ba ebaka était na mboko l'air à boire quand dans mbunde batu ba eba fayu lelo bolingi bo sapé pour na ba raison o talibino dans tolobi na batu ke concert wane kobeta tout combattant au aza na niveau diaspora bozala na pona rocha mwana mboka fali pupanel kamaboko abeta soka beti ekozala o babengi lokumu ya bavienne nyonso o baza baji bien pia na ba kofi ba we ranson ekozala lokumu pe ekozala redémarrage ya musique na biso poto contrecarrer bato ba couper décaler wana o ba comment dominer sur biso et belé boya loba politicien non la politique critique est important ce que ça est important mais bah ça est là au ministère mobimbate donc tozui moment parce que to sentir pas ministre critique moi silence moi au moment où un groupe des aventuriers des fanatiques bazo menacé moi na mboka fali c'est pour ça to lever ton poto ça la mobilisation il y a mobilisation pour na makambo et je profite de cette occasion na cadre ya obabengi sensibilisation ya campagne au nazo initié ya babengi campagne prenez-vous en charge dans quelques jours na loba et rata dans quelques jours na ozala na Katanga na cadre au babengi campagne prenez-vous en charge kokende ko sala conscientisation ya peuple pour peuple atelema azala impliqué na ndenge makambo mboka peuple azela te basalela peuple a dénoncé batutu oyo bazolinga baya na babitidi ancien régime donc na ozala na Katanga dans un avenir proche donc numéro nanga ya contact eza plus 243 85 0 84 65 55 plus 243 85 0 84 65 55 na ebisi bino bosepeli na tondeli bino bosepeli bolamu na concert ya fali boza besclave batute makambu wana ya mbargo totiaka yango mpo tozala concentré na départ ya Kabila sakei na minute eza oyo babengi nouveau pouvoir ya Fati il faut to démarrer ba membre nyonso ya corps c'est-à-dire économie culture donc nyonso il faut to démarrer yango donc c'était ça communication nango na ngana sala lelo merci beaucoup.